Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV. Mais tango ebale aboyaka maso edindaka oya koloba bibi bandeko ya RTNCD Papa Doudou la mission na biso ya kilo ya or escalator motuna otindi wana ezali très important. Bandeko Batali à RTNC2 développement, amis d'Escalator, eh bien, les lobos s'est déplacé encore une fois pour te Okutanana, Nkumu, Kulutu, les doyens de la musique congolaise, le poète de notre musique, oh les lobos, Mbula Kuto Tangate pour Binoyo Soboyebi, Asali Mingi Pazo Konyeko Sala, le poète Lutumba Simaro, encore et toujours. Voilà donc voilà des actualités Oyo et Tindi Bisoto Yaromonae parce que l'album déjà est disponible na Kinshasa pour encore et toujours. Masolonio Soesili ba fiche déjà pour mon ezali et puis ba support yango wana ezali to solana pour être Lutumba toyeba moi muke nini pesa ki moi silence pour album en 18 ans Lutumba Simaro sur le marché de disque a 8 mois temps mingi et puis actualité ya mboka ya musique na biso ndenge ezokende to meka solana ye sokoda ye wana to signer contrat de partenariat na Sabam et puis kozongela pe ko beta mission na poto voilà moi muke masolo to ko beta na ye mokonkumu donc mukolo ya ba musicien nyonso na Congo. Poète Lutumba, encore une fois, bienvenue dans RTNC Développement et puis Escalator. Merci beaucoup Talanga. Na sepeli ko so na bino. Mituna na bino nyo se ritwaka biyano. Na na maboko na bino. 24 ans après, Toto la sous Luambo Makiadi Franco oyo atika Kombo lelo boye gouvernement congolais année passée baranda ke ba hommage moko immense. Le Lutumba Simaro, encore une fois, na bamisien nyoso bagina Franco, on se retrouve sous Yomoro dans le cimetière. Ninyoko Koloba, 24 après liwa Franco sur Franco Luambo. Pour Nangaye na mona kaka ke na minute na osola to na Franco pembeni. Na yemba na boule sangolokola nkake na matoi. Pour Nangaye na bossa na liwa ya Nkondo Franco te. Tobanga liwa mais tokimaka yango te. Encore une fois na kopesa merci mingi na premier ministre Papa Augustin Matata Mpono na likanisi pe bolingo ya zwaki ke kosala milulu pona liwa ya Franco kosalela ye mausolée kosala onyosa salaki et puis azo continue kosala pona moni ke liki ya ezali kosima soko ya sali mosala ya Franco sima pe mosusu ya lelo kwa ngape nazana na mwa bongo ina kolobaka na nakanisi ke nazana eliki yake ete tourna ngape bako kembisa ngai bako kumbisa ngai na mboka na ngai ndenge to sala baninga mosusu bakei c'est vrai Franco akufaka le 12 octobre 89 mais mbalo tozalaki encore wana bana bayalaki Franco et Mongo Yves azalaki Sylvie azalaki Luambo azalaki baninga mosusu bazalaki Suzy Kaseya azalaki batiaki écran géant na cimetière na banzi mwana na ngai Claude yala asalaki akoya kosala tokendeki na 1 2 3 emonga yambaki biso masanga na banzi milulu ya minene kozala nsima oyo leta azobongisa mpona programme wana. Les musiciens, curieusement, on a un livre car on a Mukolango, livre bakomelaka Franco par Raoul Yema. Na Mukolaliwa na musicien ya Franco ya OK Jazz, basé na Belgique. Lutumba Simaro zaki a yamba koro ya Franco. Na on a 24 ans après, le seul parmi les musiciens sur OK Jazz avec Lutumba Simaro. C'est comme si moi destin morobo ezali. Il faut interpréter en ndenge ni. Mukolo Franco akati motema yayi mukolo ngana azana visa na ticket na maboko pona kena na Bruxelles kolanda ye ticket wana na visa na mota apesa ngango Nkondo papa Ignace Moleka papa ya honorable Wivine Moleka ngana azalaki awa baninga batikalaki kuna batikalaki ebele mais o bazaka na bolingo en comprenant corps ya grand maître ayaki na motina na Kisasawa na kotanga Manzenza Makoso de soins, Jerida Lungana, Flavien, Baninga Moussousou, Batikala, qui n'a pas raison, Moko bête.
oyo alobi atikaki bilamba na ye na pressing oyo alobi ke apesaki akonte ya voiture na ye babosani ke moto oyo akumbaki bango poto moto alakisi bango poto wana mpo batia bilamba na pressing mpo basoma mituka ye wana parce que nkondo maréchal Mobutu afutaki bafrais nyonso ezalaki ya bahotel banini tout ça batielaki biso DC10 na disposition ya liwa ya Franco mpo ya nkompane na balobaki bato ambasade balobi oyo akotikala na charge na ye mais l'état adui charge ya bato bakinokunda Franco oyo bomonaka na bilili oyo bazalaki oyo bomonaka bilili te bazalaki te marke baye koflate bino na maloba ebele ngai boye na botusa non bazalaki te batikalaki mpona bilamba na pressing batikalaki mpona akonte apesaki na voiture ngai nazalaki na Kisasa nazalaki na ye te mokolo na suka na cimetière ngai moto nalobaki grand maître toye kokunda yo mais toye kokunda ok jazz te tika ok jazz evivre tala charge otikeli ngai mama mbonga mama défunte mama ya Franco nani mama ani mwasi na molengani na ye na bana nanasi baimage yali bolandaka yango alors à chaque fois que mokolo wana kokaka ngai nazalaka toujours na cimetière baya te ngai na mwa quelques personnes na ngai bamesala ngai tokonotikaka fleur na lita ya ndeko na ngai atikaki biso. Poète Simaro, encore et toujours bana ok secret nous anini parce que tina ba ajo komi nango tango tie encore et toujours pour nanga na mon ezo la pérennité donc esprit ya Simaro il continue kozala kaka mais secret nous anini ma pose toujours na en forme Doudou secret moko ata musala na oyo linga musala na yo soki ezali likambo ya Nzambe sala yango na motema mpo okoma lobi esika oyo osengaki na Nzambe akomisa yo secret ezali kaka nalingi mosala na ngai mingi mipesa discipline na mosala na ngai yango nasali 5 ans ya carrière musicale 75 ans ya vie na ngai na bomoi na ngai ndenge mpo oyo okuta ngai mais na mokili eza biloko ebele tosa mibeko ya Nzambe ekomami na Bible tosa mibeko ya l'État na banzi oyo etikali oyo bakolanda ngai bayebi nini nalobi wana. Encore et toujours les titres et albums oyo ezobima et c'est bimi déjà puisque na moment où interview ekoleka leka ozwi mwa temps mingi mpona bana oke bazonga sur la scène sur le marché de disques eza na ba raison nini poète? Ouais Doudou ba raison ezali mwa ebele parce que tant nasalaki salle d'attente bandeko nasalaki na bango salle d'attente basalaka promotion malamu te bon naye kosala encore et toujours nazwa na likambo napesi yango na mwana na ngai Diego. Alors Diego ayaki na deux produits ya Ferre na produit ya le poète Lutumba. Ye en tant que homme d'affaires amonaki ke abimisa nano Ferre mwana na ngai bongo ngai na ye asimba amoni ma retard esalami wana mais sikoyo na minute na tosola ngai na yo produit ekomi déjà na Brésil ezokomi déjà na Kisasa esi ekomi déjà bientôt je crois que dans la même semaine bakoyoka yango. C'est vrai que Oumeli passé nalingaki ye accompagné 75 ans na ngai anniversaire parce que même baimage tosalaki Thierry Palme Beach asalaki ezaka na maboko na ye Diego mpo ye accompagné nani mais je crois qu'il n'est jamais trop tard. Nzambe akosalisa tokosala toluka mwa makoki mpona kosala promotion oyo bakosepela oyo bamesana koyina bakoyina na bango. Combien de titres osali na kati et puis bato bamesana koyoka poète na baproverbe nini ya sika susu bakokuta wana encore et tout te bakodécouvrir na kati ya banzembo te bakodécouvrir na kati ya banzembo na nzembo boye poète alobi nini parce que en tout cas masese wana ezali école Simaro bajeune nyonso baza koya ata nini tout ça école Simaro bakopima ngai yango te meme ata baza baingra na niveau nini bayebi ke balandi nzela ya papa Simaro donc na kati naza na nzembo moko wana so nakobomba liloba moko to mibale yuna oui yuna ezalaki mpe na salle d'attente mais na reconduire yango na réseau moko bongo na ntina nalobi mboloko oyo
amesana kozonga na elanga aliaki lobi mpo bilei ya kitoko ezalaki kuna ye wana mpe akangamaka na motambo moto alandaka taba na esobe eza na nzube ye nde azokaka donc bandimbola nango yali tokokota sokwana masese eza nango masese ezali mais tomoni mpe félix wazeko azongelaki osusu na album na damu na eva est ce que oza satisfait na collaboration wana mpo ye mpe totunaki arépondaki biso te félix mwana na ngai wana d'abord alexanga bolingo mbwa akobangaka moto asimbelaka ye toujours mabanga to nzete na loboko me mbwa akoningisaka mokondo epai ya moto ayebi kokarese ye donc félix aza na ngai aseplaka na ngai c'est comme mwana na ngai mpe fere bana nyonso baseplaka na ngai lokola mpe mwana na ngai fere asepelaka na ngai mingi aza mwana ya bwanya alingi kotuna mituna mpo ayeba nde yango napesaka ye yano na liboso tosalaki na te mwana atuna mituna aliaka nyama ekila te oyo etinda mpe akufaka nzala te donc bana wana baza na ngai baleki ebele baza na ngai bien atanga Kofi Olomide Redi Amisi Wemba mene ya bano baza pembe na ngai kwa oyo nalobi ke nani mbwa ya kobangaka moto akosimbelaka mabanga na nzete meka kokarasaka ye mbwa aza pembe na adingise mofundo. Alors poète Lutumba Simaro na encore et toujours bachanteur nini oyo tie bango en avant-plan parce que les autres totali Paul Ndombe azasuna bisote to bazaki bato basimbaki bana okepe Joski Kiambukuta ye wana za convalescent na poto bon habité encore et toujours obimisa pena banani au pesi place na ba jeune ou bien aux usu bakulutu mususu oyo babatamaki et puis obimisi bango susu dodo na pesi place na ba jeune parce que na koli alors bwanya oyo na likambo nzambe apesaki ngai na banzi bajeune batikala na yango wana napesi place na bajeune oyo ya bana oke baza na ngambala oyo na travers nano kaka mingi na bajeune oyo ya ngai ya bana oke oyo aza na étoile na ye ebima oyo aza na étoile na ye aya na étoile te akotakisi te asenga mpe na nzambe et surtout asala mosala nazwi kaka bana nakanisi lero moko na kopresente yo okoyoka mpe bango nde bayembi na lubumu wana. Alors il y a la plaisir de redécouvrir baron pas besoin que moi makelele na se na biso masolo c'est que baza en pleine répétition et aussi la plaisir mingi na Bosco Sangasam Bosco Sangasam poète yeyo titala kaka tozongi na masolo na biso mesdames et messieurs on s'est déplacé tona lingola te otala poète l'icône de la musique congolaise Lutumba Simaro na bana oke encore et toujours ils a titre album mais ils ont sa pérennité et à constance na musa na pratiquement alors poète Lutumba Simaro actualité musu ezali likambo ya ba droit d'auteur totomona mukonzi mboka salaki il y a une année passée société musu ya sika abomi oya kala soneka pour clair ezalaki te sokoda ye wana koti auti ko signer partenariat na Sabam ya Belgique yo pozalaki na manifestation okopesa biso na point de vue na yo impression na makambo ngo est-ce que ozomona avenir ezali yo kolutu bandeko ya RTMCD Papa Doudou na mission na biso ya kilo ya or escalator motuna otindi wana ezali très important bamindele bayaki osigné ba contrat mondele ayende mpo asalisa biso te mpo bozobo ezali na kati ya basosiété na biso natanga lokola na Sonika eza na Sabam te eza na Sasem te soki nalobi noke biso biso donc biso ba Franco ba Rochero ba Grand Calais ba Mujos ba Kwami tozalaki ba membre ya Sonika plutôt ya Sabam enga na somba voiture ya liboso na ville yango na sombi na mbongo na nga na sombi yango na ba droit d'auteur na ngai lero wana azalaka grand poète lokola bobo bien na nga lelo te mais mboka ekosala société droit te oya biso moko tobenge Sonika mais Sonika ekomi bilanga ya moto nyonso tina minute oyo ya suka baosala sokoda bato bazolia na bilanga bayali na liquidation baza kolia ya sérieusement dudu balakisi nga bapapier mosusu dernièrement na kambo nga bime mpo na nini ndeko alingi ndeko na ye te parce que bacompositeur lokola ngai
ebele banzembo nasali oyo bino bopesanga lokumu oyo poète monument nazwa nano mokolo moko te na soneka $2000 nazoyebisa yo nazoloba awa eza télévision moto azolanda ngai na 2003 nazalaki na Paris tango professeur Yoka oyo ina azalaki na tete nango ye nde moto afuti mbongo baye kofuta nga $1300 etikala na ngai na elembo na motema professeur Yoka aza koyoka ngai na minute oyo naza na poto collaborateur na ngai Alex aussi abenga bia président awa nakende na sonika oza na droit ya $1300 ngabi est-ce que otali malamu abi oui $1300 ngabi kena mbango jolanga yango me bombelanga yango banda wana ti lelo oyo nazwa ta eloko moko liso te alors bandeko balingi bakamba Sokoda bakorige baerreur oyo bango bamonaki epai ya baninga bango bana na nzela wana te parce que bamusicien baza bato te oyebi ebali akumbaka masuwa quelque soit batone na ye nyonso to wana ebali asukumbaka yango me ntango ebali aboyaka masuwa edindaka oya koloba bilima bapesaki makasu te bakokaka mbongo te me nalobi boye ebale ekumbaka bozito nyonso to ya masuwa na batoni nyonso oyo basala nango me soko ebale eboyi masuwa etindaka oyo elingi koloba ke bandeko bozokamba Sokoda ngai naza nsima na bino ngai na papa na bino bino boza bana mpo omoni esika totunaka mpo na nini moto akobangaka mbula soko mbula eyeli atokopanzana awa boye nakobanga moninga ni moto te yozobanga mbula melingi kobanga moninga moto te babanga moto bakotambola na semba babanga mituna babanga bakritike toza na maboko na bango. Voilà, masese oyo nayebi ke esali plaisir mingi na Yav Amouyet na Lubumbashi et puis président André Kisangi na Brazza et conseiller Paul Ngolu na Brazzaville, ya Opina Mera Palais na Brazza toujours ya Wali ba sepela mingi botalaka poète Lutumba zana biso wara lupaka bawara na Brazza topesi mbote mingi mais poète Lutumba lelo oboye olekawa maye kobeta ozongawa vers cassé okendawa na ba musique interprétation nyonso na ba Lutumba Simaro na ba musicien kuto baza album na bango mais wakomo na banana na sabino plaisir Lutumba Simaro est-ce que bazaka reconnaissant est-ce ba droit na yo pe ozwakango tamso mutako kanisa ta bomo vie na beta concert kuna mo enveloppe na beta kata 3 4 nzembono yango mosala oyo Sokoda ko sala dudu yango ndo koloba mosala monene parce que lelo ba orchestre interprétation ekomi ebele motabandaka eloko oyo Susanela basalaka orchestre kosakosa abonaka te kosakosa bamusicien minene bazalaki basambangwana bamadilu meme balekaki wana balokombe baemeki wakana mais Franco na Rochero batelemelaka ye ozobeta banzembo na biso ozozwa bainvitation bani tout ça bongo biso ankolo nzembo tozwi nini batelemelaki ebendaka ma mindone na mikro toza mpe na baorchestre minene awa ezosala bozokabola mpenza cache naloba cache peut-être na place balinga bafuta yo to nkoto moko ye ake asengi na ye 500 puis akobeta biloko na mino nyonso wana alors ntango mosuku to baboyi yo babi ome naye ko tokozwa baorchestre nyonso eza na kati pe topesa ye mpo na présence kaka Simaro mpo na présence kaka nyoka longo mpo na présidence kaka ya nene eloko wana ye Sokoda atelemela yango parce que moni ntango tokendaka na poto eloko tomeyaka kombo droit eza nini na concert dudu soneka nini sase apesa ofei ya banzembo yo kobeta batitre na yango na bacompositeur na bango na leur na yango soko osilisi moto asasema ayali wana ake nde mbongo na yo bakofuta yo jour okozwa badroit yango wana me biso nini mondonga na mwana na ngai Blaise Bula boza na mosala makasi mwana mosala monene ntango toloba mbongo wana changement yango oyo tozozila
que oyo tomonaki mabe kuna biso tobongisa yango parce que lelo par exemple na âge na nkombo pension te donc ata nasali na ngai lelo te mais oyo nasalaki lobi elesa ngai te mais soko poche yango mbongo yango wana baninga mosusu bakosaka nango akoya akosio na maloba epe akoya alobi no boye tusa non ça va pas et motuna wana ezali lelo baorchestre interprétation ekomi partout okotama nganda moko boye bakobeta nzembo wemba ya Nchalamwana Nchalamwana tosolaki ya Nchalamwana samedi passé Nchalamwana akei na fête moko boye akuti bakobeta nzembo na ye mais atelemi na miso na ye wana bato bazalaki na kotia mbongo na makesi moko atali mbongo te habite nga nkolo nzembo na lia wana azwa bambongo te akei kaka na kitunga na batia mbongo ati loboko akamba te parce que ayaki mwa mingi akamba ti soko $900 ebendaki lokoma mindonda bino nzembo na ngai nakoki peut-être napesa bino ka mwa nani mais en tout cas nzembo na ngai eza badroit na ngai et je crois que ngai napesaki ye raison dudu ngai papa noko mona ngai banzembo comme ça ngai nasalaka nzembo mosusu nzembo moko esala une année nakomposaka yango kaka nabungisaka yango kaka nasalaka boye kaka nangolaka kaka boye natravaillaka mingi après minuit mpona kobanga babruye bamakelele babani tout ça mais nyonso wana mpasi wana nyonso to lelo même piraterie kende na ville toza ngai na Willy Tafari na matanga moko na Matete na hotel wana soko signature tovana petit moko aye na ba CD akotekisa ntango namoni CD ya gato nazala so na CD ya gato te aye na album moko ya Maya Willy atuni ye atuni d'abord prix combien non eza nango cher te eza nango soko 5 000 eza nango cher te d'accord bon tomoni Maya oyebi nkolo nzembo vie tozalaka nde na quartier kuna te quartier nini me nayebi vie te nayebi ye wana nga navandi wana aloba ayemi nga tozalaka quartier moko sikoyo Willy asiliki na ye nkolo nzembo yoyo ozotekela ye nzembo olobi oyebi ye na kati pesa yango Willy abotoli nga bi te toluka toyeba epai nini basalaka yango ye peut-être akendaki kodébrouye wa atlantique donc mosala na biso lelo ezali na respecté soki bato meme lelo po monoko bakongolea kaka bango bamisien kaka so baprofil d'état soki baka na bango totombola mpe bendele ya kombo kongola bisika ebele mais baœuvre na biso basalisa biso l'état protégé biso na bapiraterie wana na brazawa ezali te kotekisa nani ya pirate te biso kende kaka balabala nyonso wenze nyonso bakoteka baœuvre ya fere ebimaki lobeli lelo namoni yango na ville kuna bakoteka yango ye bakokase prix bon or que eza mawa l'état kaka premier ministre okoa atelemi na makambo ebele basalisa biso na ministre ya culture babongisa eloko oyo mpo nzala te nzala eza makasi ozomona mbongo no mpenza moto moko mpenza aleki nango mpe na voiture po asombaki na mbongo nayo na bakese kaka na motu na yo tuni wana alors tokokende wapi tokosenga na nani l'état kaka asalisa biso. Alors, si vous voulez retrouver Banao qui est là pour être le Tumba Simaro, tous les jeudis, Bazana Yolo, et puis chaque dimanche, on a Bibois, dans Bobeta Tourkuna et Osa bien. Nous saluons Fondation Lutumba Simaro, Mobima, Mosengo président, Franck Moussafiri, Honorable Massamba, Tobosente PDG Makambo également, Bambo Tebele, Place aux Ali, PDG Makambo, sans oublier Mama Julia, Nana Presse, et puis Mama Léontine, Bambo Tebele, famille Lutumba Mobima à Paris depuis Paris en tout cas, Binoso Bambo Tebele, famille Tafara également à Kinshasa, sans oublier André Dodo Basilique. Poète, concertation nationale et Outao Lekati. Baptiste Sebouzaï Moukié, Blaise Boula, les lois comme les concertateurs, puisque Yem Tazoua qui moi privilège, on a représenté Bino. Mais les lois bosso poète Azaki Kuna, entre autres, c'est vrai, Otolo Balikamba Piratria, na beaucoup c'est penza. Revendication d'une ligne ça la pona Baptiste na Congo. Ouais, Blaise Manangai, Azaki gentil à retour Nangai. Papa, na ponami kuna. Mais, na la politicien, na lobani ni kuna. Na yebisa ki ye,
bapoint mibale to misato oyo nalobaki non loba na bakambi ya mboka na mosala na biso loba boye oyo mosusu ezalaki tuna mpe baninga mosusu mokolo yango mpe ntango asilisaka ye koloba na ngai papa nalobaki nakasi nayokisi bino soni te kamwa kotro wana mpe toyekola tosololi yango monoko bandeke wana me ngai nalobaki boye ngai bitango mosusu tina baage na biso kozwaka nini visa bakotungisaka biso na baambassade est-ce que bakopesa biso bapasseport diplomatique te po tobandaka demarche wana bawemba basalaka yango bakofi basalaka yango donc est-ce que bakoki kosalela biso yango te natindaka ye nalobaki na ye mpe babongisa makambo ya badroit d'auteur na biso bavie jour na biso bato oyo basi bakoli samba ngwana tokoli na mwana kisasa te me ntango azongi ye na mboka ne na Angola bapesa ye oyo asengeli bapesa ye salaire chaque mois bapesa ye mwa eloko moko et pourtant aza apte bapesa ye yango tosengaki bona biso mpe bato tokoli babombenga basimaro toza mwa mingi bakokanisaka biso te na kitunga wana ya leta ti ata mwa moke nasoki asanza nakei na zwi nasombi ata Thomson nalesi bakoko nayebake bomengo ya mboka nasalaka mpe mboka oyebi nzambe nauti ya 2 semaines dudu nauti na bainvitaki ngai na anniversaire ya grand frère na ngai edonganga oyo basalaka oke jazz me nazalaki na esengo moko nakuti na détente mpasi na bange mpa banto abetaka na bakongwana nakuti saki eplutôt wesal bato batondi na kati wana baministre bayali baye kokumbisa alanga nzembo na bango oyo abinisa bango avant bakoma baministre na banzembo ya nani tout ça e basepeli komona ngai invité na ye parce batiaki babanderole e bayambi ngai na lokumu nyonso e bakabeli ngai mais na 75 ans na ngai na grand hôtel na kanso ozalaki bon na bakonzi namonaki nayebi te soki eyali permis natanga et pourtant publicité elekaki dudu mpona nini okolinga ndeko na yo te mpo nini kokembisa mpe kokumbisa ndeko na yo te yango wana nkondo mujos mona bajoseph aza koloba ke congolais alingi miziki mingi me alingi musicien te c'est ça mais okenda mboka baninga nautaki na Zambie awa soki baimage yalime bapesi yo fotala lokumu nini bapesi ngai na concert wana na Zambie le 5 juin je crois hein? Le 5 juin ekaka ya mbula oyo dudu so nakendeki na yo kosepela oyo kama na miso nazokota na sale bato nyonso bazalaki na kati ya sale batelemi ntango baannonce ke voici Bayutu Lutumba tout ça bango basengaki totomona na simaro oyo bazalaka na franco parce que tolekaka kuna dernière voyage ezalaki na 74 comme yaza vivant ya nano abetela biso biloko ya kala wana nakoti na kati ya sale bawita far bali bamisina na bali bapesa moto sa telemi mpo na koyamba ngai noki suki etelemi oyo mwana oyo faire alaka chef de poule et puis balobi na tanga bakonzi ko bakonzi baministre bazalaki wana même mwasi ya nkondo président république azalaki wana ateli mpo na koyamba ngai e ntango tokoti na beti ndeko na biso wana nini seke koma azalaka kosala mpe na jetembana sekele okwa akombo na ye fo boyeba yango moto na bino mosala na bino aleki na micro alobi suke alobi o mais tata oyo akozonga alobi na Lubumbashi po azwa mpe azonga na mboka ni avana misasa mais akoti ya na Zambie amoni mwa bibibi akoti bamagasin aluli mpe mwa biloko te akokende kaka boye totike kaka boye tolakisa ye ndenge biso tosalaka wana na Zambie dudu bato basala molongo mpo bapesa ngai mbongo donc eleki na kashe tokendelaki kuna bamisi nanga baza wana botuna bango nabi
Donc, français n'a bien eu nul le prophète, donc les Andés awa, ne comme on a. Namoni yango. Ndeko nanga wana yave de ten. Avant l'album, je viens ta salle, ça ganga, yem ta salle, ma camunio, stop un album yo. Et comme on a niveau moi connu. Avant na bonne année boya, le bino yelanga na musicien to sanga na bonne année. Ake komoni sanga mwana ya Benatar wazalaka parmi les producteurs. On va faire édition au Pika. Et pas félicité et salamelaki. Moi na ye Benatar, Benatar mbongo mingi aki juif. Toké to beta concert wana na Bushkati 2h du matin. Nazonga ki à l'aise. Comment souci bandako diminuer parce que moni a tapé soko moi stress ndi mais na mboka na ngai moko anniversaire na ngai bato bazalaki ya kotanga yango wana napesaka toujours merci na Kofi, merci mingi na Kofi, merci na Jossar, merci na waze quoi na ba jeune nyonso bayaki ba champagne ba MG30 ba mission nyonso minene bayaki kosunga ngai parce que nayebi te Nul ne professe chez soi. Alors pour être reçu qui ça, Jibazo qui nous bête na Zénith, na décembre yo, peut-être les appenzela ya wane fungwa mi pona kozongi la ba milulu, ko beta na libanda ya mboka. Yo en tant que kulutu, lecture nini rosala na programme wana oeza déjà annoncé ce qui peut aussi. Nzambe ça c'est le concert wana en décembre et les kakitoko les alipé oui bien standé mutayaki awa pour découvrir le Congo. Bon, le gars JB azokenda kobeta tokota la température ya concert ya JB na minute ba na ngai mwana nga MG30 azape kuna azosala album na ye papa Wemba azakuna pe azosala album na ye au fond Doudou médicament ni ezali kamoko ezali est-ce que ba musicien baza ba politicien moto na moto aza na mosala na ye likambo nini ezali ya mabe linga moninga ndenge omelingaka yo moko kosala moninga likambo te oyo koboyaka basala yo makambo te yokelaki na malongi ya nzambe yango wana te baraison ya bandeko wana ya bana na ngai nayebi na nga te me biso vivaka na mosala wana ya miziki toza bapoliticien te en tout cas toza bapoliticien ngai oyo naza politicien te me nayebi ke politike esokipaka na ngai parce que nazali congolais. Je crois que nous allons faire bandeko mosusu wana ba comprendre batika baninga basala mwa kuna ne pas tout moi moto moi kuna tiote me waze kwa souhaita ki poto to tuna ki alobi oui jiba robeta na ye mais souhaita là qui peut-être gouvernement a organisé concert ba musicien nyonso ya liboso po ennemi ya wera atamso ennemi ya JBT a ennemi ya lutumba simaro te o alingaki aboka mabanga na simaro tanga omona ke wera rozala akoya tanga omona ke mutuna lingaka jiba rozala akoya na éviter likanisi wana yo moni yango ndenge non mwana ngai nini bazeka na mona ke toujours moto abwanya conseil na yeza malamu gouvernement yende moto ko protéger biso te idée wana ya wazepa nakasi balandaka biso chaîne ezali chaîne nationale et puis eza na satellite eleka te na poto eza idée ya mabe te mais nayokaka français moko bolobaka le linge sale se lave en famille soko likambo yali basengaka moto eloko na se ya motema te soko naluli chemise na yo wana nakoloba na yo dudu chemise ona kitoko esoko okabelanga yango te mais kaka navandi boye te naza kotakisa yo dudu maboko makasi akabaka te chemise oyo meza kopesanga yango te mais yo oyebi teke nazolola yango donc bandeko tosangana l'état atikaka biso te atia biso na se masasamba na ye ndenge soso abatelaka bana na ye tobongisa ekolo ya biso tobongisa ekolo kobongisa ekolo na banzi Caroline moto ayemba na nzembo na ye moko abi kotombola ekolo esengaka maboko na misisa ya bato nde nalobaka ke
nzungu ya soyi ekotonda na soyi ya moto moko na biso nzungu ekotonda. C'est-à-dire que soto tondisi bolingo tokolonga. Merci Simaro, Tokomina Souka. J'espère que l'interview ça qui plaisir. Mingina, Médard Diamonica et puis Patrick Mangassa depuis Londres. Naibike a soutenu toujours pour être le Tumba Simaro. Bo Pikiliki Bojali, Daddy Paul également. Bien de bonnes choses. Alors un dernier mot sur les alliés pour nos téléspectateurs non sur tout Baotalayo. Sinon tu recommandes un album Oyo encore et toujours. Il y a Banaoke na le Tumba Simaro. Non, na sepeli Doudou parce que vous vendez les lobbies na que luka papa. Parce que ngana comme mon l'air moko nazala na moi bosolo na monoko. C'est comme guerre moko à génération ezali. C'est des bino bokendaka mingi quelque part bato ankola na bino. Et donc vie mais mboko ezangi mpaka. Bozala bakambebele boko yeba te. Oyo bomona te. Mboko ezangi mpaka ba secret ebele bakendanga na sia mabele biso tosali kisimaro ki franco ki rochero awa na mboko oyo ezalaki kaka radio télévision ezalaki te télévision écouti biso nga par exemple na télévision écouti nga simaro donc après donc le ko boye bonemba te adresse na ngai boye biango nga na boya ka mutu mute na lobaka Lizibeli ekuki yanda kuna ngai za kapolele pona moto nyonso nzembo na ngai soko o comprendre maloba te yaka kotuna ngai peut-être que yo na makanisi na yo okuki encore ko bakisa nga bwanya ke na bongisa eloko moko boye alors encore et toujours la mwezo bima bossa l'analyse boyebisa ngai o esika bo sepelité peut-être balasima na ko bongisa chaque jeudi. Et ça, il y a une répétition. On a numéro 24 na Yolonor. Et là, on a un commissaire au concert. Parce que on a peu de foot à ticket. Il y a un bina, ok. Chaque dimanche, tu as dans la Bible. Mais comme les gars, ils ont un ça, mais ça là, on a mon option, on a un embouteillage, voilà, une compréhension avec la mission, mais un embouteillage en Guaisili. On a des gars, Nangai, on va aller à l'époque, la bonne musique, la nostalgie. D'abord, on a la musique, il y a l'orchestre, on a la zaïko, on a la tchala, on a tout. On a beaucoup qui s'est posé à mon don. Donc, bana bakoko bakokolo, on colle à l'angai, boya. La minute où vous avez la chance que si madame, vous avez bon mina on y est pour nabino. Merci beaucoup. Le plat qui est réservé aux cadavres quand ils arrivent au pays des morts. Oh, maman, azali kolekela chipa matisi ba vitre fima mpo bato bamona ye te climatiseur na kati malili lokola chambre froide miziki bana oke kotoka kuzela nga zibomengo oyo chance abosani teresa jaki bele epai azalaki kolela bapongi ya nzala na kiti soki auti campus mbongo ya bis bapesa sila bis mpe koepai yo mawatwe kuzelanga tanga badiplome ndenge na ndenge kasi kuzelanga avandaka shomer ya mbula zombio nazalaka mokonzi na kompani ya bidezo bakamati ye na mosala elemi na ye liboso na kompani abonisenga ye akei kokota na sendika asengelinga bagreve ntongo poko ase bagreve commanditaire seye baletre anonyme epai ya bakonzi balongolanga mosala quelle ingratitude mokili esalema bongo mediaga monika motema ya motema obomama na nzoto ya
ya moto obanga moi molunge obomama lokola nzambe abomama aboya mituna ya bato ya mitema mabe mama bikabaka balandelinga liboke ya batindi les plats qui est réservé au cadavre quand ils arrivent au pays des morts oh mama Manda beninga zoba ya motema ozali wapi ofandi wapi oboma nzoto ya moto lokola seke motema. Génération yango yanguyo oyo bazotikala na kilo ya kisasa kilo ya bana oke bajeune yango bango wana bomoni bosalisa bango bosunga bango bakoma mpe esika oyo bajeune mosusu bakomaka makasi ekipe ya makasi kite na bango balinga kokoma nga en tant que papa koko nakosala mosala na ngai. Yakana kitele solo tosambela tolemisana mabenyo soyo tosalana sala towela tokota porte ya paradis elingi ekangama noki te o tokomona yesu te. Sale na miso ya bana toswanaka te soki kanda tosolase na miso Papa baby say kala mato ideo edikaso ya bana eutakana tata na mama Saleo papa lobela ngali loba mibeli bambela na no basitela mokili utamokile banao liloba ya bolimo Ona yo kanzo Pona yoka santima zambeo Pona mona la 1000 étoiles Ça y est, mais maman la 7e ciel Oh Zambé, oh maman Pona mona c'est ma mère Salem, ozali ndelo kola biblia na jenangai Atala kuleta buku kama na koki Kobunga bitili ya teo Nora lutumba Salem Ozali nekro bebe na ngai nga eser ali nazali pédiatre na yo soki obeli malade na yo soki otomboki mikisi na kopesa yo soki olepli libala oyo sale totongale ndako pembeni ye ebalesi obelutumba tozali na pose ya mbula te enoka po tozwa maitoso kelani ye totongane ndako pembeni ye ebale sivilu tumba tozali na pose ya mbula ya kakete ebeta po tozwa maitosukola Basiliko Kode Maela Gloire Mesa Masou Escalator
chaque jeudi sur la 2. Présenté par Doudou. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa